Nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo oyo Nzambe asekwisa na bawa mpe avandisa na loboko na ya mobali o likolo mpe azali kointercede mpo na biso. Nazali kotondo Nzambe botondi, Nzambe tata ya Yesu Kristo mpo na libakuli ya apesi ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino maye matali liloba ya ye. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe elobi nini. Lelo toko tala makomi esantu po ete toyanola na motu na moyi. Eyenge bene na Nzambe oyo ya solo. Nani akokaki kozala roi na Israël selon le vrai Dieu qui devait être roi en Israël? Biblia ekopesa biso eyano na motu na mona. Po ete Biblia ezali liloba pe mokanu ya Nzambe. Tukokende na kati ya liloba ya Nzambe po ete totanga maye Nzambe alobeli bana baye na buku ya Deutéronome. Tukokende na Ancien Testament na buku ya Deutéronome chapitre 29 tukotanga verset 29. Liloba Nzambe elobi nini? Maye mabombami mazali ya Yahweh Nzambe na biso. Donc makambo mabombami makambo oyo toyebi te, les choses cachées ezali ya Yahweh ye moko, Yahweh Nzambe na biso. Makambo maye Nzambe a révélé oyo ayebisi abimisi ezali ya biso pe na bana na biso pona seko na seko. Pona nini? Po ete tokoka kosalela maloba maso maye mazala kati ya liloba liyi. Mobeko awa ezali liloba ya Nzambe. Donc maye Nzambe a révélé, maye Nzambe abimisi ayebisi bato ezali pona biso pona pe bana babiso seko na seko. Oyo ezali caché tokoyeba yango te. Moto moko azana moto moko te na mokili azana accès na les choses cachées. Parce que Biblia lobi que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Ezali biso te. Kasi les choses révélées, oh ya révélé, oh ya bimisi, oh ya yebisi, ezali ya biso na bana babiso seko na seko po ete tokoka kosalela maloba mana. Alors, maye Nzambe a révélé. Tukokuta mango wapi? Eyano ezali facile, ezali simple. Tuti kotanga wana kati ya liloba ya Nzambe. Maye Nzambe a révélé tukokuta ngona kati ya Biblia. Na uti koyebisa bino. Na utai koyebisa bino ete Biblia ezali liloba pe mokano ya Nzambe. Tina nini Nzambe apesi to a révélé makambo mana? Quel est le but de ces choses révélées? Quel est le but pour lequel Dieu nous a révélé ces choses? Tinanango et komamina verset 29 ya Deutéronome 29. Po ete biso na bana babiso to tia maloba mana na misala to tia ngo en pratique to salela maimaso makomi na kati ya mobeko mona to na kati ya Biblia. Moto nyonso to moto moko na moko oyo atosaka mongongo ya Nzambe mokili. Kotosa mongongo ya Nzambe ezali kobomba mibeko mia pe kosalela mibeko mia yi. Moto mona azalaka toujours comblé na ba bénédiction ya Nzambe. Moto mona azaka toujours mapamboli ya Nzambe. Po ete ye azoyoka mongongo ya Nzambe, azoyoka maloba ma Nzambe pe azosalela mango. Yambo to examiner makomi. Po toyeba nani isengelaki azala roi na Israël eyenge bene na Nzambe ya solo to selon le vrai Dieu. To luka toyeba
eloko nini Yahweh asepelaka nango, nzambe mokili asepelaka na yango. Fotuluka toyiba nzambe asepelaka na nini, eloko nini esepelisaka ye. Eyano eza na kati ya liloba lya nzambe. Tokei na 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, tokotanga na verset 22. Tokomona eloko nini esepelisaka Yahweh, eloko nini esepelisaka nzambe mokili. Awa na contexte awa, nzambe apesaki révélation na Samuel, ayebisa na roi Saül akende ko s'occuper na ba Amalécite. Nzambe apesi ba instruction précise. Ayebi a communiqué na roi Saül. Roi akei kuna oleka tosa monoko ya nzambe. Ko tosa monoko ya nzambe ningo ba ko salela yango, ko exécuter ordre ya nzambe. Ya saleli yango te. Alors nzambe pesi ko apesi message na Samuel azonga ayebisa na roi Saül. Samuel alobi eloko nini esepelisaka Yahweh, kopesa ye mabonza ya kozikisa na moto to ya kolia, to kotosa maloba maye, kotosa mitindu ya Yahweh ya nzambe ezali malamu koleka mabonza. Kondima maloba ma Yahweh ezali malamu koleka mafuta ya bélier, ya bameme. Donc l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Kotosa mongongo ya nzambe ya solo, eleki mabonza ba sacrifice. Kobomba mibeko mia nzambe, kobomba liloba lia ye, eleki mafuta ya bélier, mieux que la graisse de bélier. Moto oyo azotosa mongongo ya nzambe, nabo bombaka pe nabo salelaka mibeko mia nzambe, moto mona akozala béni. Parce que yo koyiko yoka mongongo ya nzambe te, soko yo zo salela mibeko mia nzambe te. Nzambe mokili aza elimu, okoki komona ye te, okosimbe na maboko mayo te, okoteste ye te, okosentir pe ye te. Kasi nzambe mokili asa eloko moko ya kitoko, a révélé mokano mwaye sous forme de mots. Ekomami na kati ya Biblia. Siko tango tozo tanga maloba mana o ya révélé, tozo yeba mokano mwaye. Na bosalelaka mokano mwaye, tozo zala na mabenisi, tozo za mabenisi epa na ye. Liloba ya nzambe ezali mongongo ya nzambe. Po nzambe aza elimu. Alors soko olingo ka mongongo ya nzambe, yekola liloba ya ye, yeba yango pe salela yango. Kotosa mongongo ya nzambe mokili ezali kotosa liloba ya ye, ezali kotosa mibeko mia nzambe ya solo. Lokola to silisi kotanga verset 22 ya 1 Samuel 15, totanga verset 23 ya 1 Samuel 15. Samuel azoko kobawa kopesa message o nzambe apesi, apesa ngo na roi Saül, oya boyi, oya désobéi nzambe, oya boyi kotosa monoko ya nzambe. Samuel alobi na ye, koboya mitindu ya Yahweh ekokani na lisumu ya divination. Divination ezali nde lokola bato babikolaka makambo, koyebisa makambo. Ezali contraire, ezali lisumu, ezali mokano ya nzambe te. Ekokani kutuna lisumu ya kokumisa bikeko. Kokumisa bikeko ezali lisumu. Nzambe aza elimu. Kokumisa nzambe aza elimu, osengeli na eloko moko te. Eloko osengeli nango ya munene pe ya koleka. Pour kumisa, il faut yeba liloba ya ye. Pour koka kende pa nzambe osambela, vous devez prendre Dieu au mot. Ces mots-là doivent venir de sa parole. Donc, ce qu'on a dit liloba nzambe te,
okokoka kobondela na lolenge nzambe alingi te. Wana nazoba par rapport na mayele, kobondela na mayele. Alors, mongongo ya nzambe ezali lobali ya ye. Kokumisa bikeko eza mokano ya nzambe te. Ezali lisumu. Ezali lokola divination. Pour être désobéissance, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Alors, verset, suite à verset Robinin, lokola obwaki liloba ya Yahweh, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, yenzambe pas obwaka yo lokola, ozasu mokonzite, ozasu suruati. Tina nini nzambe a rejeté Saül comme roi. Nzambe a rejeté Abwaki Saül comme roi, a rejeté parce que roi Saül a rejeté Lilobali ya Nzambe. A rejeté ndenge nini? A saleli yango te. Soki yo ndeko mwasi ndeko mobali ozo salela liloba ya Nzambe te, elingi loba o rejeté liloba ya Nzambe. Elingi loba o désobéi Nzambe. O tosi Nzambe te. Désobéissance. Koboya koyoka mongongo ya Nzambe mokili. Koboya koyoka mongongo na ye to kosalela lobale ya ye. Koboya kosalela mibeko ya ye. Ezali coupable lokola ezali lokola divination. Et tu kotanga que la résistance ne l'est pas moins. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Lokola lisumu ya kokumisa bikeko. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel Dieu te rejette aussi comme roi. Lokola obwaki liloba ya Nzambe. Na wote ko expliquer bino. Roi Saül a rejeté liloba ya Nzambe. Na boboyaka ko salela commandement ya Nzambe. Commandement ya Nzambe ezaki clair, précis. Yake kuna sali l'opposé nango. Asali a exécuté mokano ya Nzambe te. A rejeté liloba ya Nzambe. A désobéi Nzambe. A boyi kotosa mongongo ya Nzambe. Yango pe Nzambe a rejeté comme roi. Moto oyo azotosa mongongo ya Nzambe te. Moto oyo azobomba liloba ya Nzambe te. Oyo azobomba ba commandement ya Nzambe te. Azali moto oyo azali ko désobéir Nzambe. Azali moto azo ko désobéir mitindu ya Nzambe mokili. Yo ndeko mwasi yo ndeko mobali. Est-ce que yo oyebaka devoir na yo? Oyebaka tina nini Nzambe atia yo awa ose? Oyeba te, il faut oyeba koza na devoir. Nzambe apesa yo po sala. Atia yo na mokila po sala. Nzambe apesa yo devoir yo ndeko mwasi yo ndeko mobali. Soko oyebaka yango te, lelo koyeba yango. Ezali na Ecclésiaste, tokende kotanga, chapitre 12. Devoir no ezali nini? Soko oyebi, eza fantastique. Soko oyebi te, mais pour Nzambe alingi ke yo oyeba. Mais on peut apprendre dans le hey, Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Habito kasuka ya discours, écoutons la fin du discours. Banga Nzambe pe obomba mibeko miayi. Wanande ezali devoir ya moto moko na moko. C'est là ce que doit faire tout homme et toute femme bien sûr. Devoir ya mobali moko na moko to mwasi moko na moko ezali ko craindre Nzambe, ko banga Nzambe, ko bomba mibeko ya Nzambe. Wana nde ezali devoir ya moto moko na moko, mwasi to mobali. Ko banga Nzambe awa eza te lokola omoni yoka opakati mbango to omoni kosi ozokima te. Eza ndenge wana ko banga awa, ko banga Nzambe ezali koyeba liloba ya ye pe kosalela yango. La seule façon yo kobanga Nzambe
ezali tango yo oyebi liloba ya nzambe mpe ozosalela yango ndenge nauti tozoyekola awa devoir ya yo ndeko mwasi yo ndeko mobali oza na devoir na yo ezali nini awa ose ezali ya craindre kobanga nzambe mpe kobomba mibeko miai. Cela ce que doit faire tout homme ou toute femme. On ezali devoir na yo osala tosalela yango te mais mpo na nzambe wana eza devoir na yo toyeba te devoir na ezali yango wana craindre nzambe mpe kobomba koobserve bamibeko miai. Que vous le sachiez ou pas, soko yo olingi obanga nzambe, soko olingi o respecte nzambe, soko olingi nzambe oyo ya solo, okosala nini? Okopratike mokano ya nzambe oyo eza liloba ya ye. Yo koloba te ke yo osale olingaka nzambe, me yo osalelaka mibeko mia ye te. Yo osalelaka olingaka nzambe, mais osalelaka maloba maye te. Komi kosa yo moko te. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Parce que soki yo olingi nzambe, yo okolinga ko pratiquer. D'abord yo ko liloba ya ye obombe wana mayele mayo pe osaleli yango. Quel est le premier et le plus grand commandement de la loi? Mobeko nini ya munene koleka na kati ya liloba ya nzambe? Motuna mona etunamaki batunaki yango na Jésus-Christ. Et Jésus-Christ apesaka eyano na motuna mona. Tokokene na évangile ya Matthieu. Évangile ya Matthieu chapitre 22. Tokotanga verset 36 à 38. Molakisi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Mobeko munene ya oeleki ba mibeko nyonso ya nakati ya Biblia ezali nini? Verset 37. Jésus-Christ azongiseli eyano. Okolinga mokonzi nzambe na yo na motema mwayo mobimba. Na molimo mwayo mobimba. Pe na makanisi mayo maso. Wana ezali mobeko ya liboso pe ya munene koleka. À quoi consiste l'amour de Dieu? Lelo okoyoka ndeko pona bolingo ya nzambe. Pona bolingo ya nzambe. Salabwe pona bolingo ya nzambe. Kendebwe pona bolingo ya nzambe. Bolingo ya nzambe ezali nini? Mutu nyonso alingi koloba bolingo ya nzambe. Mais mutu azoloba bolingo ya nzambe tuna ye mutuna. À quoi consiste l'amour de Dieu? Mingi soko tuni mutuna moto ayebi isusu te. Mais nzambe ye moko azopesa yano. Na kati ya Biblia. À quoi consiste l'amour de Dieu? Toke na 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Bolingo ya nzambe ezo consiste à kobombaka mibeko ya nzambe. Et mibeko ya nzambe ezali pénible te, ezali écrasante. Kobomba awa, kobomba mibeko ya nzambe ezali kobomba ndenge babombaka eloko ya talo. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, soko zana eloko ya valeur, ya munene, na talo munene. La façon dont vous protégez, vous gardez ces trésors, c'est de la même manière que Dieu vous recommande de garder ses commandements. Et ces commandements, et les commandements de Dieu, ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas écrasants. Bolingo ya nzambe consiste à garder jalousement ses commandements. Bolingo ya nzambe ezali ndenge wana, ezali kobomba mibeko ya nzambe ndenge obombaka jalousement un trésor. Et mibeko ya nzambe ezali pénible te, mibeko ya nzambe ezali écrasante. Soko olingi nzambe oyo ya solo, pona wote koyebisa bino ke nzambe ya solo aza elimu. Okoki komona na miso te, oko touche te, oko goûte te. Et ye nzambe loka alingi biso mingi a révélé biso mokano moye sous forme de mots, maloba. Et komami na Biblia, lelo eso totangi tokoyeba mokano moye. Donc yo soko olingi nzambe esengeli obomba ndenge babombaka biloko ya talo, obomba mibeko miaye.
okobomba jalousement mibeko ya nzambe lokola babombaka un trésor. Lokola touti komona na kati ya liloba ya nzambe ke bolingo ya nzambe esengeli eza nini, eza kobomba jalousement, kogarde jalousement commandement ya nzambe. Alors nakotuna bino, nakotuna ndeko mwasi ndeko mobali motuna moye, quel est le commandement de Dieu le Créateur concernant qui peut être roi en Israël? Commandement ya nzambe mokili pona nani oyo akwai kozala roi na Israël. Tokokene na Deutéronome chapitre 17. Deutéronome 17, tokotanga verset 14 à 17. Nzambe azoloba na bana Israël. Mais Deutéronome epesamaki na Moïse 2 mois avant liwa ya Moïse. Ezali extrêmement important. Toyeba ezaki ba dernières instructions. Nzambe apesi na Moïse po a communiquer na bana Israël. Alobi tango bokokoma na mboka na Nzambe tata na bino, to Yahweh Nzambe na bino akopesa bino eke bokoposede yango, bozali bokosetablir kuna na demeure na bino, eko bokoloba ete bolingi botia roi likolo na bino lokola ba nation nyonso ezali nzinga na bino. Verset 15, okotia likolo na yo roi oyo Yahweh Nzambe na yo akopona. Okokamata roi moko na katikati ya bandeko na yo. Yo okokamata mopaya te po aza mokonzi na yo. Okokamata mopaya te o azali ndeko na yo te. Donc Nzambe azo insister que roi wana oyo bana Israël bakopona azala ndeko na bango moko, auta na kati ya bandeko na bango moko, azala étranger te. Et verset 16 lobi que roi wana azala na ba chevaux ebele te, azongisa peuple na Égypte te pona kozwa ba chevaux ebele, po ete Nzambe Yahweh Nzambe alobi que bokozonga lisusu na nzela wana te. Azala pe na basi ebele te, po ete motema na ye se détourné te, et que azwa ba grande quantité to grand amant ya mbongo pe ya or. Wana ezali instruction ya Nzambe na bana Israël sur comment bakoki kosala pona nani akoki kozala mokonzi na bango en tant que roi. Tokozongela totanga ba condition ya Nzambe pona ko établir roi dans une nation. En prenant l'exemple d'Israël. Nzambe alobini na verset 15 à Deutéronome 17. Commandement ya Nzambe mokeli na Israël au sujet ya oyo esengaki azala roi likolo na bango ezaki clair. Alobi, Nzambe alobi, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Okotia likolo na yo roi oyo Yahweh Nzambe na akopona. Condition mibale, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Roi wana okopona yo wapi? Katikati ya bandeko na yo. Okopona te mopaya oyo aza ndeko na yo te. Nzambe a interdire yango. Eloko nyonso Nzambe alobi ezala situation moko to sujet moko, soki Nzambe asi alobi une seule fois eza vérité, ezo nécessité débattre. La question est réglée. Son Nzambe asi alobi, c'est fini. L'opinion de l'homme n'est plus nécessaire sur ce sujet. Parce que Nzambe asi alobi, Nzambe ayebi passé, présent et avenir. Et chaque décision, chaque commandement Nzambe azwaka ezali toujours pona bien fait ya bana naye tango bana baye baza kotosa monoko moye po ayebi nyonso asalaka nyonso po ete bana baye bazala beni. Na verset 15 le commandement Nzambe ezali clair, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère.
ezali clair. Même ba nation ba mboko oyo bayina nzambe balingaka nzambe ya solo te o esika balinga meme koyoka komba ya nzambe te baeta wana bazali korespecte commandement ya nzambe oyo apesi awa na bana Israel basalelaka yango. Mopaya akokende te akoma mokonzi epai na bango. Alors mais nani esengeli veiller na exécution ya commandement ya nzambe mokili? Ezali chaque personne moto na moto oyo ayebi vérité, ayebi commandement ya nzambe, moto moko na moko esika azali ye nde akoveille ke commandement ya nzambe ezala accompli, ezala respecté mpona bienfait ya mpona nation. L'obéissance na mokano ya nzambe eleki ba sacrifice. Kotosa mokano ya nzambe eleki sacrifice, eleki mabunza. Nani olingi osepelisa? Nzambe mokeli to bato. Pona kosepelisa nzambe mokeli, bana Israël sengalaki ba agir selon liloba ya nzambe. Bana Israël bazalaki na obligation bakamata roi oyo abimi na katikati ya bandeko na ye. Bana Israël basengeli bazwa moto abimi na katikati na bango po aza roi liko na bango. Bazalaki autorisé te bazwa mopaya azala mokonzi to azala roi liko na bango oyo aza ndeko na bango te. Soki yo olingi ke oplaire na Yahweh nzambe mokeli esengeli otosa mibeko mia ye oyo alingi ete oyo akoki kozala roi likolo na yo to likolo na ekolo na bino esengeli azala moko na bino moko na bandeko na bino, pas un étranger mopaya te. Ekolo nyonso ezosengage ya koyoka nzambe kotosa nzambe, mais eta wana to mboka wana asengage na nzela oyo ke baporte ya minene ya mabenisi efungwami pe ya protection ya nzambe esopela bango. Donc la nation qui s'engage à obéir à Dieu décide d'ouvrir des grandes portes pour les bénédictions et la protection de Dieu sur cette nation. Soki otiki mopaya a dirige mboka na yo, yo otosi mongongo ya nzambe te, yo osali mokano ya nzambe ya solo te. Même tango yo boyi kotosa monoko ya nzambe, dans un premier temps okomona lokola eza malamu, mais à la fin ezali nde malédiction, ezali nde dévastation oyo ekos'installe na mboka wana oyo ainstalle étranger lokola mokonzi. Mpona kosukisa attitude na yo esengeli eza ndenge nini yo ndeko mwasi yo ndeko mobali. Esengeli oza na attitude na bana oyo bazaki bandimi ya Acte chapitre 17 verset 11. Bayuda bana bazaki na basentiment plus noble ke baoyo ya Thessalonique. Bazwi liloba ya nzambe na lombango pe bazalaki ko examiner makomi mokolo na mokolo po ete batala soki maye baza koyebisa bango eza ya solo. Bakroya wana ya bere bazalaki intimidé te, bazalaki impressionné na titre ya Paul te. Kasi bazwaki liloba ya nzambe Paul azo conseiller bango na lombango pe bazalaki ko examiner makomi pona kotala soki maye apôtre Paul aza ote ya bango ezalaki ya solo liloba ya nzambe. Wana nde ezali attitude yo ndeko mwasi yo ndeko mobali esengeli adopte ozala na yango vis-à-vis ya moto nyonso akotelema po ete aloba maye matali nzambe pe liloba ya ye. Esengeli oluka ntango nyonso osepelisa nzambe oyo ya solo, mais osepelisa nde bato te. Sepelisa luka kosepelisa koplaire nzambe mais koplaire na bato te. Nzambe mokeli abenisa bino banso na kombo ese moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu.